Ah, correcteur, tobe to yamba nanu. Correcteur. Après, bon quitte Théo. Bon zala bo yoka noko to tuna noko ba question. Qu'est-ce que c'est que c'est? Allô. Allô. Yo pe mungongo mikolo, somba moi citron hein. La tatuaje oh mon. Que sensible au penza na zoye baté penza. Mais des garçons moni ya na yo. Kere. Pasi pura bisa matona kulenda kota. Pasi nada mas na begi pura ngana no beloko moko botik ayanze moko na mwana nae. Atika mwana ni kulete. Mwana ya Nick. Ah bon. Boza na natala no makamuni na kopia lobaka na mabe. Nantikero de noza beneka pona lobango soki boseli makambo ya zela mokolo mona nai. C'est pas maman la tati. Ok. La tati, merci. Merci. Courage ma belle, courage. Voilà, bon, to bozela. Soki pe na komona isu noko yango nzambe. Na enregistra qui était. Ezaki na ba heure ni wana ezaki ba 14 heures. Noko abengaki nga. OK. Yango. Boza tomeka obenga noko Na yebisa bino bo to yamba pe ndeko mo to yamba nanu. Allô. Allô, bonsoir Noko. Toyambi yo yaya. Bonsoir. Merci beaucoup maman. Allô Noko, meka ko se présenter ozana ni relation ni ozana ngona Yannick, ozana mboka nini bongo to solo la yo ko yebisa baninga. Sango nino yo na. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord la communauté congolaise. Bonsoir ba maman nanga, bonsoir famille Mobimba. Ngai nazali oncle Yannick. Donc maman na biso abotaki biso 8 personnes. Abotaki biso 8. Maman grand frère na biso est né azali na Kinshasa. Maman na Yannick azalaki comme deuxième de la famille. Et puis le reste nga nazalo ko la 5e na famille ya maman. Donc na moment où on a nazali quelque part bon justement en Afrique pour na koluka kaka vie nenge zalaka parce que koluka côté plutôt ko se relancer pour na kotombola libota bon na koyi kozala mulai vraiment makasite omoni likambo ya Yannick mama na ngai nzambe apambola yo parce que biso na côté ya famille tokoma na suka. Tokoma na suka à tel sens toza na poate o tokokai koluka kosunga tosala quelque chose pour mona o azonga poto ngai soki na se retrouver na ba place o Yannick Kaebi na ibsaka a garder toujours la pêche na bundaka à tel point que nzambe asela ngangolu na sunga mwana wana alongwa ta ne fiske Congo mais ngai moko naza na ba difficulté impossible. Les problèmes qui se posent maman Omoni Damas, c'est un sorcier. Damas, c'est un sorcier. Donc, Damas a Kiza, maman na Yannick, c'est comme si famille na biso Eliaïe. Mais, na makambo Yannick, na eko comprendre que Damas azalaki au-delà, yaliwa ya mwasi na ye. Maman na Yannick, omoni biso tonto kuto tikufi, parce que grand frère na biso ya mi balé, o yalandi maman na Yannick, akufi na 93. Na 93, après quelques temps, maman na Yannick, quand les mêmes 93 Yana Bissou Koufi, maman na Yannick azaki déjà en état de maladie. Maman na Yannick atikala même pas koyeba tia kota mabele soki ba wei ba kutanaka, maman na Yannick ba ko kutana leki na ekuna pisika bazali. Pe à leurs âmes, maman na Yannick atikala koyeba même pas que leki na ya kufa parce que ezaki photo bombela esango wana. À cette époque là la douaneuse biso tout wala ki bana mikie parce que ba âge na biso maman na Yannick akufi na âge à 26 ans. Maman ya Yannick akufi na âge ya 26 ans. Bozoyo.
akufi na âge ya 26 ans. Maman oyo alandaki mama na Yannick akufi na âge ya 24 ans. Bon, imaginez ton maman na Yannick akufi, moi j'avais que 10 ans. Okay. Moi j'avais que 10 ans, je connais pas l'histoire de maman na Yannick. Mais na ba témoignage, na ba photo, même de vie boy, ceux qui maman na Yannick a bimi, na koye ba été. Mais na yebi ye na nenga ba photo. Ne Yannick a yebi maman ne Yannick vraiment a yebi maman na été, mais na histoire a koye ba. Tango maman na Yannick a kokufa maman, j'ai un peu de témoignages na vidéo. Damas ba propos Athéna ba propos moko ya méchant. Athéna ba propos méchant prévané ba bien nyonso ya maman na Yannick, Damas encadra yango. Biloko nenge zalaka moyi aye, on a un frère, on a un cousin oya zakuna, Damas aboya même Yannick aye ba identité ya noko na ye, oya za na France. Aikataki Yannick na famille mobimba ya mama na ye bisa Yannick mama na ye ana famille. Yannick azalaki ko vivre na Europe en flou. To ye moko lobi tout noir. Si Yannick il savait que azana moi cousin aza cousin mama na ye azana poto Yannick de folem so alinga zonga Congo ti. Soki Damas akotaka contact na famille ya mama na Yannick ko bazeye kuna Yannick alinga zonga ti. Damas maska fille à moi na wana. Imaginez par refoulé excusez-moi na un peu moi libanda soki moi problème mais ça papa tozolanda na bokebi ça va. Exact. Imaginez image ya maman na Yannick. Yannick ba refoulé azongi kin. Po ba refoulé Yannick azonga kin. Damas a signé un papier. Damas a signé un papier. Damas a signé un papier parce que ezalaki soki bango bapesaki permission te Yannick azonga Yannick alingai kozonga te maman pour retrouver Yannick na Congo c'était pas une chose facile omoni eloko nzambe soki bobondelaka nzambe ayebi ndenge nini aplanifiaka makambo na ye Yannick a refoulé baza ba refoulé ye maman ata mwana azalaki mabe ata mwana azalaki mobulu bana nyonso ya poto bino boboti na poto boyebi bana poto o baokola 100 ba parents ndenge ba retomber na bango ekomaka soki ba raté encadrement eloko Yannick abebaki na leki na ye Alvin o tolelaka lelo mwana wana kufa totikala koyeba te maman je parle avec des larmes aussi. Je parle ça avec des larmes aussi. Bisoton yana biso kofi totiaka espoir na bana oyo. Un jour bana ceux qui bakoli bakoluka mitolo ya mama na bango bisika bakunda. Biso toyebaki toko se sauver na sima bana oyo parce que koko ya Yannick mama oya boti biso imaginez aye kokufa na écart il y a 4 mois après kokunda mama Germaine. Après kokunda grande sœur maman na biso souci ya bana na parce que maman na Yannick azaki pilier ya famille. OK. Muto abandaki ko soutenir biso ba classe na ba ko futela biso ndaku ya logement. Ezalaki maman na Yannick. Après qui biso ba espoir moko o toyebaki un jour toko ya poto na facilité parce que c'était une femme bosseuse. Azaki ma courageuse. Azali ko so tali ba photo na kotindelo ba photo na itu omona nde ya na biso azalaki. Merci. Azalaki ko lata toujours nickel. Or nini yo koyebisa biso Germaine alataki yango te alataki yango. Hyper nini yo koloba Germaine alataki yango te alataki yango. Papa tini aso ba. Germaine azalaki une femme na kotindelo ba biloko nyonso mama parce que ngai naza oyo ya kati ya Yannick na noko ya Yannick. Yannick ya mam. Aye ko zonga Congo biso toyebate. Yannick azongi Congo. Soi-disant la sorcière au Bobetali solo na moi je connais pas na ko comprendre ka lelo ke yé pas à youtubeuse na ebite YouTube na sala rango na motema nini ya kosunga bandeko ou bien comment soki yo mobali ya bali yo après décès ya moi si na okuti na bana zala quand même une bonne maman na ndaku sunga bana wana muleke Yannick toloba Alvin akufa na ndaku te Alvin akufa na balabala. Trop de problèmes, moi na wana asala crise na balabala ba lokota ina nzela. Akufa na balabala. Akufa na balabala. Jeda oboloba tokota ki contact na Jeda. Même nga na koma ko so na Jeda. J'ai vite compris Damas a bouleversé bana na emitu. Jeda akata contact na biso ba noko na e propre o to bimi libumo na mama na e. Jeda akata contact na liaya na ye propre o atikeli libele. Maman
musala oyo zwi eloko na kosenga mema yango tina suka. Amen. Yannick aza na soutien te. Soutien Yannick nde balobaka nzamba sala makambo na ndenge na ye. Amen. Na biso bandeko ya Yannick tokomi na suka. Peut-être yo zali étoile, ange o nzamba tindi liboso na yo pour Yannick abima na situation o azali na yango. Amen. Le problème ezali mama Damas soki mama ata aza mwana po Yannick akoki koloba te lalandi yango bien. Yannick aza mwana oyo tango aye na ndako ya na biso ayaki na zemi oyo Damas ayebaki histoire wana très bien. Mama tango de ozwi mwasi na zemi ndenga na yebi biso mibali mwana na tanga azobima aza mwana yo effectivement. Ok. Donc tango papa mama ayaka na zemi ya azaka na ba kutani. Na prison. Tanga ye Damas azaki na prison parce que oyo Yannick asibir eza makambu Damas abandai kusala. Éducation ya Yannick eza akopie ba cop papa na ya bandai kusala. Ba kopa Damas Damas abandai na epe ko yiba. Yango na peke sensible yiba kanoko. Exact. Damas atambula malamu te parce que on doit dire la vérité. Oui. Pona batu bazala éclairci ba yeba koma ya koyoka mawana mwana oyo. Amen. Damas atambusa vie na ye malamu te. Mais yaya na biso tanga komi na cœur ouvert azalaki nango apportaki beaucoup plus pour Damas abima prison et puis apportaki beaucoup plus na vie ya Damas. Nzamba sali Damas baye kolongwa France pona makambu na bango ya mikanda baye kokende Suisse. Kokende bake Suisse bake bwaka bwaki et tant que babimsi bana babotami na Zaïre à cette époque à l'époque babimbuko botami na Zaïre ba Yannick bazui passeport zaïrois et ko ça na Suisse et simbité baye ko ya na Allemagne tant ba komi na Allemagne Yannick ba koma ko vivre lokola na ba titre séjour ba tiela bango ba séjour renouvelable na passeport mais bazalaki na passeport congolais. Tango yo omoni ke mwana asali likambo par exemple osundoli mwana obengani bana babilo musu Yannick akoloba te mais moi je vais te dire Yannick etia bima na ndako wana ezala na volonté na ete Damas mutu na mwasi na ye intoxicaé babimisa Yannick. Abengana bana wana atikala na bana na ye pour à vivre en paix. Voilà séparation Yannick na baleki na Yannick akenda koluka vie ailleurs baleki pe bakabwani. Imaginez ce que ba milliers nini oyo bana bakutana kinango. Bana bakutana kile ba milliers moko ya bien te pour que kaka ba s'en sortir. Même que loko akolia na kolata moi basket moi montre. Na koyebisa bandeko oyo bazolanda biso. En tout cas baye bandenge ya kobatela bana babetela bana histoire vraie tango bana babandeli ya kopusana Yannick azwaki grâce ya koyeba source provenance na été parce que maman na ya kufaki atikaki très tôt alors bandeko basi bayebaka mibali nini au place ba okecha lokolo pour Damas soka zalaki mobali ya malamu ata alingai kozwa Yannick en charge te ifaki alaksa Yannick famille ya mama na ye tolinga to lemba bana wana te po biso tozalaki na souci ya image ya na biso na bana wana Yannick Damas azwi a coffre bana na quelle éducation manque d'éducation bana leo bafi na bango ebebi ozomona mama donc lelo situation Yannick azo vivre Yannick azonga Congo biso toyeba te famille ya mama na Yannick Yannick avandi na Guinée pendant 6 mois biso bande kwa mama na yetu yebaka te biso toyebika ki bana na biso bana poto totiaka bango na mabondeli un jour bana na baolukaka mitola mama na bango à notre grande surprise ezalaka ka garçon moko ya quartier na biso ya balabala po biso toza famille eza na bandali na dekani garçon wana akenda na Gambela kande ezalaka babitambula tambula akutana na histoire ya Yannick nde alandela kombo aye na ndako abeteli biso lisolo ngai mutu nazala mutu oyo nakenda kodepeshe Yannick na famille wana mpona monisa ye na famille na grand frère na ngai aza na Kinshasa kombo ne Jean nga na ye tokumbana inde tika savubu na busu jano justement na Éthiopie juste azalaka presque na Éthiopie na makela winza Gambela wana mama komona na mona Yannick na koya ifani na lela na mona mwana o reconnaître mwana teke auti poto
azali déjà 6 mois na Kinshasa. Yannick ka ndenga lobby nakuta Yannick na mapalata na mutu nakuta ya kwanza na maboko na koto kena okuta Yannick na 16h nabi Yannick est-ce que au lieu to se présenter d'abord Yannick a bébé biso to Yannick to yebo biso to za ba oncle na yo to za ba leki ya mama na yo to beteli histoire Yannick a embrassé biso a kwapesi biso kale abandi kolela oncle histoire oyo na ebi ya ngote to suis to vandisi quelque part bandi kolela jambe qui sensible to bandi ko betela Yannick ba film tala biso pe to zala ki bana miki to yebaki loko mokote mais koko na bino soki ba histoire ebatamaki parce que koko na bino akufaki trop chaud atukufaki trop tôt na choc ya décès ya mama na yo. Imaginez mama oboti bana na yo okolisi bana na yo mwana moko abimi mutu ya très abandi kolatisa pe mama ba super abandi kosombelo ba chaînette abandi kolatisa biloko bien na musala ya pasi mama wana aye kokufa mama nanga zana place ya mama wana pasi wana mama aye mama kokango te mama kokango te histoire ya Yannick eke enterré toye kosola na Yannick totalisi ba réalité tout on était obligé to longola Yannick na le peu o tozaki nango toya na Yannick to pesa na no ata liboso tozaki to kotisi na douche fazaki trop salité pour reconnaître côté ka mona poto wana Yannick ayebi ata lingala te lingala monso azoloba oko sekaye mais nous quand même on a eu quand même le temps gloire à Dieu maman na biso soit ki na mbongo ya pasi ba soit ki te ya ko éduquer biso ya ko kotsa biso ba l'école on a eu le temps ya ko dialoguer na Yannick pour ayebaki déjà ko loba français biso croyait que Yannick a lobara allemand ou anglais mais tout na ki abino oncle je parle bien le français to comment ko dialoguer na français to yene na ndako to présenter la grande sœur ya maman na biso auti kotika biso il y a même pas 6 mois maman na biso o atikala comme responsable na biso to présenter la grande sœur ya maman na biso et cela qui choc total pour na maman na biso les choses inattendues à mon akoko na e aye na quelle difficulté les gens qui choc mais to zalaki na choite to yambi mwana na koyamba mwana le PO esalaki to présentaki nanu à manger et puis à kolata pour to kono zo na 16h depuis tongo aliate nini avandaki na baleki ya la sorcière au bolo ba soi disant moi ça Damas au bazana yowana bangoni mtu bazalaki na mwana vandaka aliaka te Yannick pour reconnaître était santé au bomoni lelo ils a popiso bande ko mama na etu récupérer quand même malgré toute la difficulté batindaki kuna pona kufa na ye kaka lo batindaki kuna zaki histoire ya Yannick esila biso peto yeba te et la makaka bongo papa Damas témoignage tu peux imaginer Alvin akufi biso banoko na ye toyeba même pas Alvin akufa Yannick ya na ye né toyeba même pas Alvin toyeba histoire par après ozomona te ke ezalaki déjà histoire moko boye ayebaki moku film oyo bale kosala nga nazalaka na contact na Damas donc mama ya na biso akufi moi je lui écrivais je lui envoyais des textos nazosele ba lettre na oketia na poste Damas pas au répondre nga mais Damas il s'est azalaki koloba nanga à tout moment omoni nde boza wana na famille na bino bokontaka te ki bozalaka na bana na poto bobosa na bana oyo et puis ezana eloko moko te ya tierce ya yaya na bino eko yaka na maboko na bino di Germaine atika eloko te Germaine atiki ba bijoux Damas accepté yango na misu nanga soko solanda Damas tuna Damas Guilin je me représente dans na bomba kombo menabi je m'appelle Guilin tuna Damas Guilin oyebi Guilin leki ya Germaine nando kiwala na sola na aloba nanga Damas aloba ki Germaine atiki mwana mwasi alors biloko nyonso ya Germaine na ba bijou na ye na kobomba yango ti mwana na ye akokola na ko présenter mais lelo so okoti contact na Jeda mona ta singa ya moke ya ora mama na ye mais si longtemps mama na ye atika ba bijou ya minene assez bakende côté kango na Bruxelles pona ba kanisa tike ya e bazo parce que ala kazo bengisa la sorcière ba démarche ezo beba kaka abani côté ka ba bijou wana abadi kolette ça déjà partir kaka ya koluka kaka cœur sensible kota bana déjà bakoma kolia mabe bakomi déjà kokota bakopa mike bazo tinda bango ye kutu la sorcière ntango ayaki
aya kokuta déjà ke bana bazosala oyo azosala musala pasi akomi deya kokende na baganayen ozomona mpona akokisa kaka mbongo ya la sorcière aya la sorcière mama na ye aza nganga kuna azoningisa kaka kuna ke motema papa elemba te aya kaka yango babiju wana nyonso atekaki yango mpona ye. Mama sikoyo kotala place Yannick akomaki na spiritualité omona nga ke famille wana ezalaki na bonzambe te. Yannick akendaki ezali mpo batortire mwana na jusqu'à la fin bakoinse eti na suka. Omoni mwana soki oza na mission ya Nzambe un jour elotomo ya Nzambe ekangaka kaka. Eloko ya Nzambe ekangaka. Yannick a passé bata moko trop difficile na kino wana. Yannick Tiboyoki lelo ndenga zoloba Nzambe napesa aka Nzambe merci. Moi je fais 2 mois na hôpital na Yannick na Kitambo. Abela fini. Facile. Yannick Abela sérieusement, maman trop de réflexions, il y avait autant de gens qui traitaient Yannick na bandenge ya mabe. Yannick c'est un drogueur, Yannick nanani makambo bele. Mais na hôpital selon diagnostic docteur Aïbisanga, c'est moi qui a fait 2 mois dans l'hôpital na Yannick. Yannick ne parlait pas, au sokola Yannick fongaï, au sala la toilette na fongaï, au sokola il fonga. So sonné Yannick on a fait 2 mois na hôpital à Kitambo. Chance, place à Zovanda, oncle na biso oyazana, mwasi na ye, soki mwana mwasi wana zalakide. Maman melelo to berda Yannick. La pauvre mère a beaucoup contribué pour Yannick Azala vivante. Na frère Nabiso o nazolo ba Damas alinga même pas contact d'ailleurs o Azakuna. Tu vois? Donc eza na ba réalité mususu maman eleki. Donc nde balobara quelque chose ata bombi lumière ya Nzambe suka epima kaka. Yannick Aza étoile de Dieu, Yannick Aza na lumière ya Nzambe. En tout cas ngai témoignage on a koyi ko sala ezali ke maman Nzambe amonayo. Nzambe amonayo, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Dans le bano avec des larmes aux yeux. Bana wana bazalaka bana o biso tuchaka espoir. Un jour, ceux qui bavi na bango et mati, biso bande kwa mama na bango to koyepe ko bima na ghetto. Lelo oyo o balobara chose attendue, yango tende mteza ki réaliser. Mais le kumu to pesa aka pa Nzambe. Mais loko ngana ko senga na bandeko. Oya zana motema ya kosunga. En tout cas, basala yango na cœur moko sensible parce que balobi loboko o ekanisaka ba orphelin Nzambe apambolaka yango toujours. Yannick aza orphelin. Yannick mama na ye atiki mwana mokie. Ebongo sikoyo lisolo ya papa na ye pe yebana te. Maman, l'histoire wana biso totikala koyeba yango. Est-ce que ça histoire vraie? Boza siete ka kosi na ye papa oyo. Ngai nazoloba na yo eza histoire vraie. Te oyo ezalake akutaki ye na zemi ya lobanga na nani kakutaka ye na zemi. Pone bimaka parce que Yannick alobi ayeba tiango kaka tangu nani akufi. Tangu Elvis akufi. Alvis akufi. Il y a un monsieur qui est là bien placé. Na kopesa au numéro ya frère moko oyo ayamba Germaine tanga koma poto soko ko permettre ngai parce que problème ezate ya kopesa yo numéro ya frère na biso moko oyo ayamba Germaine tanga koma poto oyo ayebi histoire ya Germaine bien. OK, a parier a koyebisa yo a ko expliquer yo ba réalité tout. Oh Yannick mais ya Germaine kokoma na poto na abengisaki kokoma na poto Germaine akenda libala Damas mutabengisa mwasi na ye Damas abala Germaine aza makangu te mama na nga avant kufa lata super nde bato nyonso baliaka mama na nga lata super Germaine s'appelle Jean Damas s'appelle ça Dot o ma balobaka Dot ndenge salamaka malgré tout bakomaki na religiosité mais il y a une famille mama leki alata noko alia mama alata papa alata mutu nyonso azwa facture na ye normal ndenge sama Damas abala Germaine libala complet Yannick amona makangu te mama na ye babala ye. Mais les choses que zali omoni biso ba mibali basi mususu tolingaka fo totalaka place to tia lokolo soki vi ya bana oyo ezala bafoué parce que na début Damas ata azalaki na ba sale comportement na bana mais azalaki ko souffrir na bana ye ensemble.
vi ya bana wana eye kobeba tango Damas abali mwasi. Tango Damas abali mwasi wana azalaki na atango kaka bandi kokota azalaki so na amour envers bana wana te na ndako. Azalaki so na amour envers bana wana te. Voilà la raison pour laquelle bana bakomaki éparpillés. Tukikaki déjà ba makanisi moko ya mabe oyo bana bakomaki déjà éparpillé. Yannick azana anglais boy, Alvin azana anglais boy, Jeda azana anglais boy. Même kosoana Jeda, ngana ze kosoana Jeda, so soana mwana, omona mwana ba longola e makanisi moko boy. Donc elle s'en fout de la famille, elle s'en fout de la famille. Nazo présenter que moi je suis ton oncle. Mais azo parler nanga un peu sec comme s'il n'y a pas une relation moko boy correcte. Jeda, donc Jeda, elle s'en fout de la famille. Bref, année pour nani nezali papa na yeba makambo oya inkilka. Damas c'est un sorcier. Damas a montuté. A montué sa confiance. C'est parce que maman, yo boti moine bana na famille a batu. Maman na bango a koufi. Mais bimisa bana na ba yeba famille maman na bango. C'est ça. Qu'est-ce que ça sibe pas ye alingi na e bangote. Il fallait aluka ba famille boya ko zwa bana na bino. Tango bango ba moyi dans le pes taka makamno se zaka futa Damas. Tango yo moni mwasi alingi bana te. Livrer bana na famille ya maman na bango. Ceux qui Yannick azaki livrer na famille ya maman na eba oncle na eba tante na eba ebaka. Yannick alanga ozala jamais na ba situation ko ya puta nango. Mais faut que ezali makasi za Damas. Ngana zalaki na Congo. Damas eki deux fois. Ngana kinda ti pa Damas na kinda koluka Damas. Mais na mona eke mais ba famille ba bisinga ki beau-frère na bino auto zalawa abimi. Na tikila Damas message na tikila na numéro de téléphone. Damas azonga tikala obenga ngai te, atikala omona ngate. Mais je parlais avec ma frère nae. Ngabi comment ça fait-il moi na azongi asali déjà plus de 7 ans na Congo. Papa na ye aye ata kutu mabe ezali luka mwana wana pese ata espoir de vivre et osala bien ata ozasu na mwana projeté mais fongola ata mwana wana pistonné na moloko moko boye mwana na aza na mwa source d'avenir mais Damas asala yango te ozomona mama atelaka bango ata ba compte ya banki te moi épargne eloko te ata asalaki yango Damas asenkapara trop na bambongo bana wana a vivre nango a développer nango quand ndozolo ba je crois yango asala ba effort abengisa la princesse nae o yazala na nso la reine nae o azala na ndako si yango penza nakoki ko se mateler trop te na vie ya mwasi wana parce que je la connais même pas nayebi ete notre histoire ezali ya Yannick na Damas parce que nous on a une affaire avec Damas. Tout ça affaire dans Damas. Le problème se pose ezali maman moni bana oyo soki ba baby ezali motema mabe ya mwasi wana na Damas. Po bref année tant balinga ba reflet Yannick ba ye Damas batunaki na mwana mwasi wana eza bango OK mère de garçon papier mwana mwasi wana de mutasinya pa yebisa Damas signer papier Yannick azonga Congo soka azongi Congo famille na nga moteko ya mbaye c'est ça que famille ya mama na ye akiyebaka famille na ye moteko ya mbaye famille na ye eyambi Yannick mais na quelle condition au famille la yamba Yannick Yannick il aime ça ko loba bakamu susté mais tant famille Yannick Damas yamba Yannick kanda lobi mama tukida okuta Yannick olala na 5 cm ya mousse Yannick olala na quelle condition mona uti poto Yannick aliaka te argent de poche batinde la kaye te ngana kenda okuta Yannick asali constipation nakenda okuta Yannick asali constipation imaginez bon na botem na poto a mesali na régime na bino du coup a changé régime pour cotifier directement na rythme ya ba congolais o biso to mesana to kola nango ngana ngoyi kolia nanga kwanga maman je m'en fous et les kanango na ko landisa ngo 3 jours 4 jours je suis habitué de ça mais moi na poto soko laisser babilo ka bongo et aux ala grave donc maman je manque quoi te dire nazangi maloba ko remercier yo donc pour être prêt ezakaka nzambe akota makambo jusqu'à profond ngana osenga nzambe apambola yo nzambe apambola ba téléspectateurs nyonso baolanda biso merci noko abonné na yo ba fidèle na yo en tout cas nzambe a touché mitema ya moko à tel point solution ya mwana oyo emonana pona biso
Maman na ko loba te ke toza na solution. Toi na solution monté. Comme yo lobi, o adopter mwana oyo comme ton fils. Amen. Maman nzambe vraiment asunga yo, afongolela yo miso. Le reste ya makambo susu oza na private na ngai, je crois tokobanda ko se communiquer tozala ensemble la famille Merci beaucoup. Bino boza ba manyanga secteur ni. Bon, toza batu ya Luozi. OK. Ouais, beto na beto. Oui. Ngape 10 secteur. OK, merci. Vraiment. Merci noko tobengani en tout cas toyoki yo batu pe bayoki yo. C'est gentil vraiment. Donc na parole à souko pesi toko bengana. Merci beaucoup maman. En tout cas, ciao ciao. Ciao ciao. Merci. Voilà, wana noko ya mwana biso boyoki ye ye wana bandeko nazo nini ba coordonnées bancaires yango wana bik wana ezomona na bien te mais balobi soki obeti déjà iben wana il paraîtrait et kobima mais soki compliqué aussi te plaît komelanga na privé na tindeli yango na WhatsApp vraiment manifestez-vous muke otokomona nango ekosunga yaniki makasi makasi. Voilà, et kosunga penza Yannick makasi bandeko nanga boyoki histoire moko triste. Germany +49. Voilà, allô? Allô, maman. Allô, tozo quand même bien. Allô? Oui, maman. Elo na ngena loba lisusu na baksa na zoni lisusu. Na ebisi wana eza ide na nga mama la danoise. Eza makambo ebandaka boye mama la danoise nzambe penza apambola yo. Okoki mpe osala association mpo na moi loko oza na likambo ya nzambe ebandaka boye. Na makambo ya yaniki okoki mpe osala association. Eya na bana ebele mama la danoise baza na baka oyo bafamille ebele mama la danoise. OK. Donc ndenge obandi na yaniki boye sunga be bamisusu donc baka eza ebele mama la danoise. OK. Mama la danoise tomona mpe mosusu anga na tika na bablessure intérieure. Tomona mpe nani fi moko ya salango na Canada azongisa mwana. Maman la danoise bakane za trop maman la danoise donc oza maman ko tema mune maman la danoise donc sunga vraiment maman sala ta association maman la danoise ata mukie to ndozana obiso nyoto ando contribuer. OK, merci beaucoup vraiment. Vraiment bandeko na ngai nini yango wana ezate o contribuer une fois okangi maboko te. Ezate o contribuer 20 okangi maboko te. Chaque mois ozana moi quelque chose otie compte nga na kotiango sumbongo na nga na kati te ekozala juste pona ko soutenir nani Yannick pona jusqu'à ce que nzambe aluka moi eloko moko boye oyo ebimisa ye. Toza na ndeko mususu abengaki nga ya mwasi ya génération na ye akendeki na Kinshasa akutana pe na Yannick amemela ye moi quelque chose vraiment moko basungaka ye na moi 50 donc bana oyo ya génération na ye moi 20 sino tembele Yannick eloko moko eza te mama na ndari France +33. Oui, allô, bonsoir ma belle. Bonsoir maman les Gabana, bonsoir maman les Gabana, Santamba Pambola yo. Merci. Na ndengo vingi kasi oyo okuta nzambe nyonso mabe ezalaka mabe takana ya bini mke kwa mpuku ya makambo edimi telefone na yo mama eza ndenge nini ezoyokana bien te mekana nukolongwa longwa mpe pembeni ya TV ou bien pembeni ya nini ezokozwa ezosala loba siko nalobi nzambe apambola yo na initiative oyo kozwa comme tous les malheurs peut-être malheur susu ezalaka pe po ndenge bandenge na mamampuku mino mikemike lokola mpuku ebandi bamare de garçon na ndenge ekokoma ti makambo nite oyo ezala dévoilé nzambe aza lokumu mais ce qui est le problème oui ndenge ndeko oti kolobaki okosala association mpona kosunga po baka oyo ezali mingi oui baka ezali mingi mpona kosunga ntango mosusu ezali mosala nzambe apesi yo nzambe aza lokumu mais ce qui est le problème nous qui est l'Europe
tomoni que maman ya Yannick akufi atiki biso. Yannick aza orphelin ya mère. Mais papa n'est vivant. Il y a aussi d'autres enfants aussi. Soit maman est vivante, soit papa boye parce que vivre papa boye. Papa n'a pas besoin de qui mais tu retiens bon qui vient de. Tu retiens la bonne kumba on a été bas à la kimia, bas na bas na baba bale sika, baba na la kimia na baba na baba zo botana bas sika bas na kimia. Ah non. Faut total ça ba on bena bango na ba sumu na ba on zo sala. Oui, tu roses à relais. Tu roses oui mais papa na rose na kimia te. Tu roses à naïs c'est ce point là parce qu'on met la soupe elle qui na bango, on met la bière na bango. Bazobi na musique na bango ya soki ya nini bazo robina bazo la fête na basi na bango sika na mwana moko bazo souffrir ale biso bezo na poto to biso to kosunga la soto boy te mais papa na bazo la jamais na kimia on va la dévoiler il s'agit de photo na bazo la publier il s'agit de solo répéter marati na ba disasa ti ba chroniqueuse de disasa même dans la journée so faut le bela bango ouais ba discours na bazo la chapeau yo Rolanda bango to luka pe ba chroniqueur mususu ya Kishasa oyo ya makasi wana na okontakte bango balobela ngo pe neti tole aleka ta page ya ba soki ba la voix du peuple wana na benga baleka ba interroger ye vraiment moi été ouais tata ngoye azo conduire voiture mo bazo respecter même na balié na travail parce que yeba papa abandonné babana maman abandonné babana faut ça également en dengo wana parce que on toka les barabines na été qu'est-ce que ça maman na qui na scène na ya Yannick peu importe ça va moi baba toka les barabines na été même na mabondeli bon celui te le roi maman ça cible et c'est ça les qui bon ba bana na un jour nous on vivre de te liwe royal le lobby so ça mi pour na bana na yo ça ndeni on va la contribution, on va la qui est recensée, on va la qui est recensée. Non, faut que ça y va. Maman, elle va faire ma bébé boyer. Il y a des balles, on va la mobile, parce que la rabane à Moko, elle était trop mal maison Sibi, et les gars, on va aux ala, on va raconter la bateau aux ala. Parce qu'on peut pas soutenir bateau, là, on va pas soutenir les bateaux, ça m'a bête, on va pas la maman foutre. C'est ça, on est là, le maman voilà merci beaucoup bamakambo oyo bazoloba oyo ete ya bamama nyonso oyo boza na poto awa bozongisa bana bazosufrir na Kishasa mwana mobali na yo mwana na yo mwana moko lia mosusu ozwaki ya grand frère na yo ya grande sœur na yo parce que asalaki mwa foti boye ozongisi ye non wana eza motema mabe awa na poto olingi mwana te kende otika ata na social akola na ye tozala bana mosusu mpe baza wana na ligne bayaka mpa bandeko mesimba te bakola mpe na social bazolia na bango bazolata na bango omoni bana ya oyo ya kobeba moto aza na base numéro 1 ezali ye moko papa Damas deja komaki koprive mbongo koleisa bango bien te konyokola bango mpona nini azwi mwasi na Kisasa omoni epi aza mobali moko soni akoka kotia mwasi litoi te basi nyonso papa Damas azala na bango bazaka basi ya commission wana oyebisa bino histoire vraie ozomona donc amonaki na Allemagne wana awumelaki akoki mpe kozwa ne mwasi moko na Allemagne boye na boye meme na Belgique na France te lokola bapesaki ede ya commission me ndenge aza wana ndenge kaka Yannick alobi na bukoko na ye akoganye leo te mpona akomaka kopusa mwana kaka mwana bota wana train na bakiti lelo mbalo bapesi bango mbwa bakomi mpe na mbwa oyo ezaki mwana azalaka pembeni ya mwana wana mais leri ya yaka ker sanse wana yaka wana ondima te ke atiki mwana handicap azwaka papa oyo mokolo boye aza konyokwama benga dikina ye nzambe pardon na bosani kutu kobenga dikina bolimbisi na bino pardon na bosani na bando okendanga kutu tosisa émission Ontario. Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Nakomadia Dikina. Bonjour, bienvenue sur la zone en ligne. Salut tout le monde. Là, dans les canaux, ndenge olobi qui pas Damas aza soni non. Il n'est pas soni, il est mauvais. Il est vraiment mauvais. Donc, même le mot mauvais, il s'est motivé pour l'air, vraiment. Il est méchant. Aza hypocrite, aza sonité.
Et ça, il est vraiment mauvais, c'est un méchant. Et on a quand il durer longtemps comme dans la Bible, comme on dit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et c'est ce qui est arrivé. Parce qu'après combien d'années, Makambo et Gobima, franchement, pendant tout ce temps-là, maman et moi, Yannick était en vie. Pourquoi pas à Lubakate qui Azamu en a été? Pourquoi il a juste attendu que Akoufa donc Ayako soit-disant Ayaka Nazemi? Peu importe. Que aloba qui peut être en Akoufi, Yannick Ayeko Yebango, Azana Congo. Déjà, l'équipe a 25 ans. Tant que l'équipe n'a Koufi, on a 28 ans, na liwaya l'équipe na ye. Aye ba ki on te tant bazo ko ye bisaye, nde bazo ko apprendre ngo que bazo lo bakuna na matanga, batu bande ko lo bake yo wana za tata na yote. Mais ye a solo lango na yete, ye atikala ko ye bisaye boete na munoko na ye. Papa oyo atikala ko solo la na yango te. Il est vraiment méchant. Quand on regarde la photo, donc la forme, c'est mauvais. Donc, comment on a la forme, ça bouge plus. Parce que comment une personne, un papa, même ceux qui ont été, mais pendant que on dit c'est ton enfant, c'est ton fils. Parce que à Botaminanda, franchement, Bambo on est aux liens na bino, bozo qui na bino Congo, mais aux autres la même va moana wana. Mais pour l'autre là, quand on sur du cœur, je ne veux même bien vous donner, je ne veux même pas entendre parler de. Pour n'avoir reçu mon capable en tout cas. Mais y est papa vraiment, azam mauvais, même le mot mauvais, même le diable est étonné. Azam mauvais, à un niveau ma bémo. Vous en avez raison. Mais oui, donc autant on a un longi amour, longi façon elongi ya mutu eza façon mutema na yebe eza donc autant na yena mwasi en tout cas ba ponana bango mi balé baza ba c'est une personne dévergondée donc avant même pas ailleurs quand même pas donc je ne sais pas genre ya mutema nini o yaza na franchement merci Mpolo c'est pas normal comment c'est fait to bo fana na bino pe à l'aise pendant que botika mwana moko quelque part mais non. Il faut qu'on en a monté, maman, que je ne vois pas les banques à payer à mon peu, et puis ceux qui font des fans, bien mon peu pas tout caca, non, je ne sais pas. Ceux qui vont pas tout caca et panzana. Mais moi, mais non, là, dans la petite qui vient, bisous à tout le monde. Bye. Merci, bye bye. Merci. Tous les dikina, en tout cas, Bolimbisi, tellement batwanda au benga, tous ceux qui payent noko, espérons qu'elles sont en ligne. Voilà, bandeko nanga ba YouTuber, so bokoza appel na souci ya kokota masolo yo, bobeta na ba site na bino, to luka lisungi koza appel malamu makasi. Allo dikina ma belle, to so yamba yo siko. Bolimbisi obenga ki bolimbisi makasi. Allo? To so ka eten? Oh. Allo? Bandele to bandela appel. Ndeni to so yo ka ote. Voilà, bandeko nanga o azana ko be allo yoki nga siko siko to yoki yo tam su kote na o kanga ki ya sili nyoso na tiaki ilongwe mama nasangi loka oloba ba mama to yibakaka na kosunga mwana biso nayebi te donc nzambe na ngai basi nanga tu elongwe nzambe nanga na maona pasi eza mawa eza pasi vraiment nzambe apesa vie tobokola bana na biso kufela papa me mama te parce que ata papa alingi bana te mama koyeba ndenge koprotege bana na ye yesu na ngai Yannick tiens bon mais loko na ngai na loba mpona makambo ya droit des sols donc soki aza na mokanda ya babenga nini mokanda libela cela veut dire akoki mpe kozonga na nini na Allemagne sans problème non mais oui po mokanda libela eza na délai te eza te mokanda 5 ans loka kofanda 15 ans kuna seke mokanda expiré mokanda libela cela veut dire ke eza ya libela na délai moko non déterminé non biso na lingina omoni loi ya Danemark ok
Ce qui est na mukanda ya indéterminé. Tu ne peux pas être en dehors ya Danemark 9 mois libanda Danemark. Ba orikira. Bon balima pe baza makasi na makambo wana, ba pe makambo makasi. Donc soko bimi na Danemark osali 9 mois libanda. Loba condition que okoti ba papier que ozwi musala. On comprend entre temps ozo contribuer na bango na taxe. Mais soko bimi. Lokola mama na biso oya bala allemande. Aza na Congo kuna. Mwana abomaki mutu te ndenge ezalaka mwana babimisi na prison bazotuna akokende wapi ndeza mutauti prison akokende wapi donc normalement bazongeli papa na bango papa lobi kete azonga Kinshasa nde basinisaki papier donc reforma onaki te ke par rapport ya makambo asalaki non par rapport esika awuti na prison kuna tokotinda ye wapi kuna efale bayamba ye baboko yamba mwana donc moi je pense encore que aza na plus de chance ya kobongisa makambo na Allemagne ke na France parce que maman akufa atiki mwana na 8 ans est-ce que kombo wana kombo o mama botela ye hôpital wana je ne sais pas c'est un peu compliqué mais kuna na Allemagne atanga ba classe atayi na ne 2 ans na école ba trace ezali o mundela yebi te azalaka awa akokende koluba bon je sais pas on peut toutefois essayer tokoki komeka. Et puis moi nango ba kambo ngo ebandi na ba âge assez ba 19 ans ba 18 à côté prison à 18 à 19 ans on boni na vie maman zakapili en tout cas maman qu'elle sensible bazai moté mama be na sama peka omona ki mona na nga yo misoneza malamu te na munyo ke boyeboy tu ngato tikala jamais kolingana na mwasi oyo oyebi ke jamais nayebaka te poani natika kosola na ye te tosola na ye mpenza boye tobeteli lisolo bie totindani ta tala émission oyo osala boye te yaniki aza mwana ya papa Damazi te bo akufaki na nzela mwana papa Damazi te kutu yaniki aza kutu na bomoi ebongo oyo akufaki na nzela merci mama Dikina oyo akufi na balabala papa yetaka le même jour oyo bazokunda mwana ake mwana abaluki akei ateta mabele te ndenge batiaka loba ta likambo eloko te akei na voiture bakei soso matanga te ate esika kende ezalaki apres awa boya tokende kolela mwana na ndako basala ngo te ok tozwa raison ke Yannick aza mwana mobali te bongo oyo akufa na nzela epuis ti lelo akendaka na cimetière yango te ebebaka 5 ans yango akufi cimetière ata mafleur bakendaka kotia te oya kufa wana tika trace na mokili ke bana na mibale mwasi na mobali papa monaka bango donc eza nango raison te moli motu soka motema mabe yaya tokoki koya kosala semblant awa nga nazaki ya pourri ngai nde boye na ye kobongisa communauté mais enfin fond yo moko ndako no koobongisa te topesaka ka oyo toza nango yaya koluka mwa bambongo ya mike mike oyo bazwaka na YouTube mawa nayoki pasi je ne sais pas mais nzambe asunga apesa so makasi tomona bana kokola mwana soka akoli ata lelo oza te aoyeba kose défendre parce que nga na ndoka ezalaka ke bana banyokama na Afrique soki papa akufi be mama akufi vraiment c'est ma toute première fois na comprendre ke na poto mpe awako vie ya bana ebebi parce que moboti moko akufi donc c'est plus que du pétrin c'est vraiment du pétrin eza mawa mingi donc naza vraiment eloko koloba te tokosalaka tokobeta sete na mais sikoyo likambo oyo bato oyo bazolinga na paypal wana tosala ndenge nini oyo bakosenga paypal napesa bango limero na yo babenga yo bato bakosenga na paypal naotiela yo nini email ya paypal soki otie koma Yannick epuis fo tia na couronne sédoise na biso ok soki moto atie ifa koma message Yannick epuis nakolinga te nakolinga bakashikashi te soki otie mbongo yebaki ozala privé te nakoyebisa ye mpo ezala mosuki te la champion natie me eye bato bayeba te yo fo oyebaki la danoise Myriam atiaki fo oyebaki mère de garçon atiaki mais bato mpe balingi na privé problème eza te mabele tout fait nombre to na besoin mbongo
te na ndenge mama pona nga soki mutalingi privé alekipa na yo parce que nga soko ye na opesa compte rendu mbongo na uzona uzongisela po yo mtu uzosala récolte pour ne pas salir mon nom parce que congolais to yebi nde tozalaka atie 10 alors le bakatela nga 1000 euros ozo comprendre na ndenge wana soko ye na paye pas te soki atie pa na yo ayebisi yo koyebisa no ngai me tokopublie te soki aboyi baloba ngo na télévision te tokoloba te me nga na oyeba oui voilà te me yo zwa kaka oyebisi nga moko me tokopublie ye te soki talingi bapublie te totia pe te parce que bato mosusu bazalaka mona tiele mosusu na ndenge na ye kuzane moko boye na kisasa yoki abibi soki toza na pasi ya bakepesa kuna omoni na sansu wana transparence ekozala oyebisinga autant voilà linda bibisi atiaki autant fifi mpia ati autant soki alobi kete bopublie nga na réseaux sociaux te d'accord soki ntango tokosenga merci bakombi kocircule d'accord soki pe te c'est pas grave mais yo nde fo oyeba kete nani mère de garçon atili nga 50 yango wana atindeli mosusu 80 parce que 4 personnes bati autant bakombo nango yango wana nalingi te ke ola championnat ezalaka entre biso te moto abandi likambo putini la danoise ye nde moto aza na babombe nucléaire aza kobombarde mikolo biso tozosengaka ngolu po babombe ekoya na actualité bon eza te toza vraiment kosala ngo na bonzambe na amour il n'y aura pas de trucs, il ne faut pas avoir peur. Attends, tu as autant boire dans bois. On a aucun Allemagne, on a l'andissant en bois. Parce que na banga kan bois, il y a un lobby, Mikolo Allemagne na aucun d'état comme il a bois mouné. Ateki mbandaka, ateki katakokombe, ateki bumba. Donc, tozo yebate, ya uma kwa azoloba, obetaza koteka. On dimandeni, ya ozanga na raison. Ozala penda na raison. Mais nzambe koki j'ai eu mal donc basil nangi kui nzambe longue vie balobi kufela papa me mama te oto kufeli papa akutani na mwasa nkoso oyebi nkoso la danoise te tuna ba oyebi so c'est kinkoso tuna ka la grande lusana kan oyebi so c'est nkoso ezani ezambre nani babenga ngoni nyama o atambola boy koma koso ezani boko tuna kaka c'est kinkoso ba oyebi sai en tout cas merci beaucoup merci mani tokomo kepe na suka merci merci baleka moto kala tuza kolila tosala matanga photo kitoko voilà bandeko na ngai bomoni boyoki j'espère que na sauté mutu te tamso mutu moko merci ok allo ya olingo loba natio na volume oloba na l'émission. Ok, c'est bon. Zela mukeli mutabenga siko zela to chande kwa biso. Ok. Tozo yoka Dieu merci. Bonjour à tous, c'est la Danoise. Merci merci d'avoir partagé na op, merci beaucoup. En tout cas, merci, félicitations pour l'émission na lelo. Donc il s'alinga pas si, mais en tout cas merci na ozo sala pour le babiso. Idée na ezaki boye na monaki ekozala facile soki bolandi yango par rapport à France. OK. Par rapport à France, eza rapide. Comme à Botamakuna, eza facile à droit du sol. En Allemagne, comme azaki résident permanent, et puis expulsé. Ceux qui ont zongi, on va dire que marque à zéro. Et puis dans Sali, c'est comme si ils avaient été passés au zone résident. Vu que il a été expulsé après la prison. Voilà. Donc, déjà un peu compliqué, mais et là, on se sauver à zone exacte que expulsé dans la banée. Par contre, expulsé pendant 5 ans, 4 ans, 3 ans, 50 ans, il mène la justice. Après, on se là. Donc, on a fait à réclamer la permanence en Allemagne.
Donc, ils ont obligé de se confondre avec l'immigration et l'Allemagne. Oui, ben, ndenge c'est fonctionnel. Donc, mais je suis qui avocat n'a expliqué à comprendre la loi allemande à côté qu'on en Allemagne. Mais aux gens avantage en France parce qu'elle est née là-bas. France, Mazoya, prince, moi, que ça botanie. Ah, Bazouaka. J'espère que va prendre ce que la botanie pour commettre à 8 ans, j'espère qu'elle va. Oh, on a bien. So Bazouaka va prendre ça, on va prendre une aïe pour la couleur en France. Ce qui est dans la idée à Combo ni à la France. Ah, ça n'a pas papier na yé na Combo, ça n'a pas France. Naza nango, mais je ne peux pas publier ça. Ah, Ezali. Mais ce qui est compliqué, l'air babote na France. Est-ce que va déclarer qu'il y a moutouté? Parce que Combo azana na France, et ça Combo baluba. Nazo ebati so papa oyo abokaka muluba pona makamba batiseke dia tango akala nde na o comprendre. Non, comme ça bon comme ça té. Ah, ça Combo baluba. Même na Combo wana, on peut faire les démarches et puis soit comme la France a une démarche à changement non. OK. Et là avocat mo bien dans la France à comprendre la loi française. Ah ndinga pour ça là. OK. Donc peut-être wana. Eza koyoka na tozana pe na bande comme sou bazana bango à l'ombre bazoyoka tango émission ko sila bakobenga pe biso bakosunga biso. J'espère que Nzambe azana contrôle. Vraiment azana contrôle en tout cas pour nanga na la positivité na parce que question na tuna qui est ezaki question moko spirituelle yo moko zo mimona okozala wapi dans 2 ans ezaki question moko soka lobaki nazo mimona na Congo c'est fini mais comme lobaki azo mimona kuna te ozala pe kuna te dans 2 ans ozala kuna te Nzamba ko agir d'une manière ou d'une autre a obimisa e et puis akozanga kolia te akozanga komela te yango wana bosabone ebele na chaîne nanga tango bozoya ebele awa mbongo nanga YouTube na bandoli yango sunga moko te ata na 150 ekozanga te fo kende epa na ye azanga kolia te azanga komela te donc adresse nanga eza wana bon et puis papa koko pesa pe message na yo eleka pona ndenge musalani osalaka na kati ya communauté pona ba chaîne na YouTube yo moko meka koloba na peuple ba yoka yo ça va non mais quand loba na préfère qui pona l'émission où thème ça na ona lobela ngo te mais comme peut la parole na loba elle vous a senga en tout cas bande ko to soutenir de la vie dans l'Afrique ce qui nous va permettre de les lois en envie c'est parce que nous avons un projet moko boy. Nous avons besoin de mettre la prison peut-être pour acter peut-être à comprendre sans sa vie. Donc, tout sungaye vraiment, tout la mienne plus de ça dans l'autre sunga. Oh, il dit avocat mon quoi, il dit moi il m'a maloi. On contacter la douane pour la cause au sungaye vraiment et ça la bien. Et puis pour l'angaï, bande comme on va sur ma YouTube na bango par exemple, azana ba computation, banda na ba création à YouTube, abonné, monétisation, voire même AdSense, tout ça. Beaucoup de comptes à contact, là, nous appelons nos contacts, la distribution. Et puis, à part voilà, on va partager, il y a plusieurs personnes, par exemple, la communication, même WhatsApp, qui a des abonnés. Parce qu'à limité, peut-être qu'on envoie un message à 5 personnes. Or, ils ont une option, pour le constat là, qui est autour de message, même à 1000 personnes au même moment. Et puis, on s'est dit, donc, ils ont vraiment. Le numéro d'appel, ok. Numéro d'appel là. Te yangai, wana yo ba kobenga nga. Alias nanga ya. Numéro nanga yango ezoleka na se. Numéro leka kana se. Contactez la danoise yango wana na comprendre la te. Voilà. 59 62 52 17. Voilà, papa. Ba comprendre te ba tuna nga ka numéro. Beaucoup de contacts nanga.
Même pour les artistes, on a besoin de ma plateforme digitale. Yes, N17. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup. Merci. 10 $, 100 000, donc 10 000, pourquoi pas. Merci. Ole osomba perrique. Balo perrique ezate ba kabelo ezate to compte na moi. Yes. Na poto awa. Donc to sunga bana biso bandeko bele bazo souffrir peut-être que tala vomi tata na mama o baboti mwana basongisi mwana na bango. Mais oyo ezate yo mbanda oye oye ko détruire. Yango ndenga na lingi te. Soki mama ye moko azui na ye position papa wana na mama mais yo soki aza mwana na yo te jamais okoki ko accepter yango. Uto esa mobile no lobi kolinga te ngai ba mona nga mabe. Na lingi mwana azonga te okozwa pe mwana wana okimisi ye. Merci papa. Toyamba ndeko mususu. Merci. Allô? Oui, bonsoir la Danoise. Bonsoir ma belle. Oui, bonsoir la bande nyonso na lundi na place ya makambu ya Yannick na place Mukanda. Yes. Les enfants de connaissance sur le bas na France bon de tous les deux pays bon le ko la ka bota manga na tema place wa bota mi comme na acte de naissance na on a Congo. Acte de naissance na ndenge zana ko pour senga sous intégral ka en ligne par internet. A besi mairie ya botama a 5 sous demande na o. Soit que na ambassade de France na Congo kuna. A bien botama expliquer histoire na France ba qui passait tant so beti peine na yo. Vous allez sous un problème de peine so c'est si c'est là 15 ans ici là ba konta ngote parce que même à ça ni délit n'est toujours ça ma beke muto tambi la soa kangiwa ba lobeto lo ba rappeler likambo non so beta peine aussi la ça suna ni kana nyongwa justice te le ko la botama na France ce qui a 5 actes de naissance intégral akende yemu ko kana ambassade dinga ok na ambassade ya France kuna démarche e banda kuna ba webse news ba ko orienter comment faire tout ça ba français ba tika ate surtout na ba cas spéciaux ndengwa na ba comportement va s'afficher na ba famille na et tout ça ndenge kende like mais quelque part to ba malheur mso ya la bon tout le monde a ka souffrance à Yannick et on a ngana loba au moins les prison et la ka punition te mutu nzamba bomba ba tu na prison ba bombi mwana mona suka nde papa yako bimisela e ba ko bimisela za ki mwana ba ngote ba ko ko lexile kwa za ki ni tia pesa ya ngati na ko lexisa e metala o e okende o ya yemoko po bitumbe za ki deja na ndako ya uzalaki c'est ça yango wana ti ba buwa ki yake kuta na famille ya mama na e ba ngo ba sekeza malheur au moins muta ko préparer le malheur tanta ngaka kufa pe na na limali ka lo kwa ndeko na kufa ti kufa na place ya leki na e wana kufa donc total makambo spirituel même ti ba tinzi kake fala zonga na source na place makila na e o elingie même azala mwana papa na papa te papa lokola yeba ki atasa ki mwana ete lokola basola na mwa sonzi mama mwa lokola mwana falo sali kamnoti na suka omoni ke nzoka na ndova na motema ya mabeke o ya ngati lokola mama na sati na bando do monteke baki ko zonga se place mabe me ti bande ko mama na e baza sese baki ko zundu ko na bango ozomona mais si peut surtout ni soki ana komba baluba eza un problème ti komba nani eza ya papa nani eza ke nazolo bateke na sens ya mabe nazolo bakake nalobi ko bi mabete ana bike bokanisa on teke za obstacle kwa na ndenge eza obstacle te kuto eza nango bien parce que eza même kombo te donc msupe soki pe Allemagne aboyi na ekobetana nango te ekotutana nango te face à sa souple surtout na makambo bakande wana bano babimaka babotami awa banini comme ba France ko zo eka charge kuna na Congo po bazaki mwana muke azoya bakama ngana mwana mutazu abungisa mukanda ya ba réfugiés na Afrique nini pe zo ki même bato bana mikana te ba français denga za mwana français isa ki soki mukanda te kwa mwana muke ba manipuler azongi pe na âge à 20 ans eza ba delimo pona bango za mina za ki mwana muke azana kata perdition abungisi mama na e ba déjà bota en place ba memie na mboka ba parcours wana nyoso to pona bango ba tenir en compte omoni faut azongela ka place wana en tout cas muta préféré prison ya poto ke na azona na Congo abi bama fere batikala baonga na prison ata 15 ans
nafandaka na nga na prison tala mwana préféré prison mais ezalaki nde mal nécessaire alinga kufa kazalaki eloko baolia ete donc la partie ka ya makila na ye bakokaki na bango ye te ntongo nde babwaki wana bazokonse malere yo tita ndengaki epa bapapa na ye epa bamama na ye tala bandeko ya mama ne baya mibali ozoyoka bolingo no oncle wana alobeli nango so bolandi ye bolingo vraiment ezomona epuis mama na bango moto asimbaki famille donc azoleisa bango azosukela bango ndako famille so okufi babosani bana nao amour eza ntango kaka akufi kaka mama wana mama boti ye kaka presque 3 mois bayebisenga kutu pa mama moko abi après kaka 3 mois mama wana pa akufi akokaki shoki wana si émotion se mama na akufi dana ni mais tala bandeko ya mama na eza te mpo yana bango anda osalisa bango bato mosusu basalisa famille bandeko na bango batika bana balandela bana wana te mais moto anda osalisa bandeko na ye bana mibali obiki na moni pena famille wana eza na bolingo epuis Yannick ekosimba tiens-toi bon ndenge osozwi badémarche wana zokende kaka na nini azonga na ambassade ya France lokola ayebi koseexprime s'exprime bien même ambassade ya France kaka abimisa nini internet bakendaka so obeti na internet na site ya mairie na ye abotama ye moko te eza kuta tinda motu te ndenge aza abotama na tour ndenge abotama na tour akeka na mairie ya tour abeti bakomona aza na besoin acte intégral na ye baosengela mosu timbre na bambongo botinda babiloko ebelebele akozwa yango batindele mpona bazongisela yango obe akoimprime yango na mail kwa baotinde par mail akusala yango par mail tout ça bandi démarche azwi yango ake na ambassade ya France baomoni azongela na Panama omoni koluka ya motu mabe okozongisela ye bolamu biloko na ekangama ekozonga ofungwele baporte malheur sikoyo nde bandi koganga sikoyo bango bazoloba o aza mwana Damas te bazokosa na bango tala zolo na ye ya Damas misu ya Damas bazokosaka mpona mama akufi lere babwaki ye tika lokola bawangani ela mosu balongoli ela mosu eza libération na ye bakokani na Damas oyo Damas lokutu ekangami na likolo ekangami na se ngo ndenge eza ozomona po bano mibale bazoloba ya ye bakokani na ye mabe ozomona te kezobebisa basaleki na ya mondeko na mwasi ya longwe kozongise na kati te batika esiko nzambe ao bando futa bomoni makambo nde ebi bato bakosala émission awa ozoya kolobela makambo ya bato nayebi te naokosa te ata boke na site ya mwana mwasi wana soki na bandika oyoki deja accent na ye esala yanga matoi pasi nayebi te pourkui nayoka ye te na mokili okia sensible wana nayoka ye te eza te oloba te epuis ozomonaka motu moko intelligible makambo azoloba ezozala na nini te azolobaloba bato oyo bazoyokanga makambo wana longwe nanga donc aza penza moto ya mabe nzambe afutisana nde omoni nzambe asalaki atindaki asala YouTube sikoyo ye batina na ye afungola esiteatatatelinga na olia te maboko zei omoni makambo so ezalaka osalokanisi bonheur nokesala place moko esala na YouTube wana okei nzoka ndenge yango kaka mte kobimisa makambo moko ebatama nsima mokongo nao ozomona yango nte ebimisi makambo oyo mais atenir bon na préféré kutu naza ata na botoli nanga mobali ya moninga ata navanda nanga na mashina makangu kendaki ozala na makambo oyo oyo eza makambo ya grave moyeba bino kutu olaka naza botela mobali ya bato nandimi nanga olaka naza ata na mobali te nandimi nanga mais oyo ake sensible oyo pardon oyo eza mikumba bofinga ndeko nde bofinga yanga je mafu mais oyo te omoni koboma moto eza kaka munduki te même mwana na ndenge acontribue ti mwa baba na foye yango ebebi okuti mabe mobebisi su bien oforce osali makambo so mwana oyo akufi makila na ye eza na kati na motu bana nyonso baza wana oyo azwi Damasi kaka oyo bazoloba aza mwana na ye te nyonso wana moto ayaki na ide wana kaka cœur sensible wanga na mwana te problème eza te soki papa boyi na ye kutu yo okangamanaki mokolo boye lokwa boyi na ye ya boyi papa kompela 68 bilumbu bwikwa pe topesi ye au revoir ozomona ye boyi papa Damas papa Damas moto aboyi akendaka Congo balebele alukaka ye te alukaka ye te bato kutu tozotinda tala bato baokotizela dano 50 zwa boye bayebi kutu Yannick te mais yo moto oyo ofandi ne ndako moko epuis natuni ye na bi eloko nini osala papa na yo à part kosala bamobulu wana osaki libanda oyo osala papa no mpenza abi nasala nange eloko te eloko mo te mwana ata kuta asali likambo eske somona mwana atumi ndako batumbaka mwana na kati bayebango te
est-ce que batumba mwana so ndako mwana pena tuminda ko perdre tout mais bo bateli ka mwana kesa se beba motema makasi nga sutelo ko pesa nga kanda azoke ko bimisa bazomba natali yango kutu te o ta bimisi mbongo da cash machine apesi na mama wana mususu wana bazo bango so mibale ake ko tepa ya ribala Karine Mokonzi azana wale za ba omoni mutu azana besoin ala besoin ba ye ba azana soif Zambe suga ye penza zwa zembe mama pasa penya mbalo bota penya mama pasa penya des hommes yangwana zomona osama kambo ala medie zamba za juste en tout cas courage na bon nazo songa lo après na privé. Merci ma belle bandeko boss de là-bas to yamba batu mususu to zongisa nanu Yannick batu mususu ba mona ki elobi te bomona Yannick en personne bomona vidéo ya Yannick bozela to tia bongo to continuer ba appel na biso to kosola na biso on est ensemble botala Yannick. Bon awa toza na environnement nini toza place nini esika nini pona koyeba place tozali. Bonjour. Bonjour. Awa tozali na Bumbu justement na direction ya Gambela na kati ya ville ya Kinshasa. Na ville ya Kinshasa bon identité na yo vraiment eza nini awa. Kombo na ngai Yannick Tona naza mwana ya papa Damas na mama Germaine. Mama Germaine atika ngai déjà kala banda ba 94 ezalaki mwana moke nakola saye nakola kaka na papa na ngai na baleki na ngai mibale moko akufa atika kaka ngai na oya mwasi na oya mwasi mpe ça fait beaucoup de temps mpe ke toza na contact lisusu te mais en tout papa abokola biso ye moko tokembi na ye vraiment makasi tosouffrir na ye vraiment batemps vraiment ebele avant que azwa décision ya kobala mwasi mosusu atia ye na ndako. sikoyo ezo arrive ndenge nini ke yo vanda ti batan awawa kuna bazokipe yo te par rapport à poto elo mutu ako vous en avez besoin na ozongo eza te tu as fait de combien des années ici? En tout cas naumeli vraiment makasi awa na Kinshasa ozokende déjà 15 ans. 15 ans jike 15 ans awa okokima na Kinshasa awa mboko nde toyokelaka yango mpena 15 ans awa ovivre ndenge nini? 15 ans nasali awa na gloire ya Nzambe kaka baleki vraiment na baetape ebele esika nakomela kutu ezalaki esika oyo nayebaki kutu te famille nakuti bango vraiment na situation ya mabe. En tout cas position ya famille eza bien te naleki na baetape moko boye très difficile. Est-ce que baséjour na yo eza ndenge nini mpona awa? Séjour na ngai en tout cas par circonstance par obstacle moko ndenge ezalaka ndenge moto akutana nango na vie nakutana na likambo moko boye esalaki ke nazonga boye mais en soi ngai moko natika koyeba. Bandeko bomoni mwana mobali kitoko boye yeya yo wana ozolanda kaka nani oyo komone nani Fandi bomoni ada mama mwana mobali kitoko boye yaya mama bokilo pasa kufa na ye papa bokilo kuta boyi na ye nde boza na bino kitoko na famille yango mama bandeko bobenga na bino bobala na bino mwana mobali bobenga ngai nalembi mpe o ba démarche na France nalingi makambo wana te na oluka mwasi akobala ye aza français. Ok, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir la danoise. Oui, bonsoir ma belle. Oui, nabengi omoni kozonga mwana oyo ezaki manque ya volonté ya famille parce que ngana na histoire propre ya neve nanga na France azala même na mukanda te asala bêtise banda 6 mois azala na prison 6 mois
abima na prison tolukaka bavoka nde ezala basimad na France bavoka ya leta nde bapesaka bongo bassociation basalaka oyebi ke non neve nanga ntango abimi na prison babi ke fo azonga Angola oyebi ke non nasala tu na bavoka wana babi ke non ndenge eza bo ndenge aza na place sécurité ya kofanda fo motu moko azala responsable asigner papier ke ya ozwa responsabilité ya motu wana afanda pai na ye yes la nga na signe ya papier neve nanga aza na mokanda te neve nanga aza na mokanda te me neve nanga azonga te ki lelo nde toloba boye neve nanga akoma na mokanda abala abota masala 6 mois na prison azali na problème te ezalaki vraiment ke non difficile à désordre me barifula ye te ezalaki ka manque ya volonté ya papa na so basinaki ata papier moko boye ezoloba ke non tokobomba mwana na biso problème eza te eloka omoni ndenge ezalaka wana consulat ou bien représentant ya Congo azalaki mpe na makambo wana sikoyo ntango bakotuna consulat lobi na biso na Congo toza na place bayambaka batu te ozomona ale bakobenga baparent nde kere essence oyo azotambola na mbwa oyo yenda ke koloba aza na place papa Damasi mpe azali na place te ake koloba o aza na place bandeko na ye musi moko 5 personnes mwana koti bayandi basili nayebi te ndengeli mama oyo mama kere sensible wapi yo naloba nona avana yamba mama likambo soki eza te nayebisaki bino na sujet oyo mutu moko tayelanga soki oye na soki na kosepela te abotama na tour naza na testation nazoyebisa bino kombo yango nini kombo yango eza nini au moins de maternité place ya botama bako azana livre de famille pour na France va appeler ça livre de famille est-ce que livre de famille wana azana mo soki ne aza arozwango wapi mama livre de famille normalement ndenge ezana si mwana botami biso na France va appeler ça nini ba papier wa bimela na maternité j'ai la papier en commun soki nani danwa soki nani papa damas pe ba pesa iso ba pesa ye pété to yebiti mais eza pe des marches aussi to kota la pe que non na maternité place ya botama na to kuna kokende na hôpital wana na date oya botama bakobimiseli bapapier pe ya maternité place ya botama ok bakomi ezali bakoma papier yango eza extrait d'acte de naissance sans filiation elaxine eza pe démarche mosusu tokosala mais na France soki neti maboma so ndenge abotama na ye na France ndenge eza wana démarche soki ake na ambassade kuna bandi bapapier nyonso expliqué histoire na ye apartir ape soki motu moko abimi keno ya bien vraiment keno akobanda kolandele makambo bata simade po awa bassociation ya simade ezali apartir ya simade ndenge eza na baza na bavoka bayebi balwa na bango bando expliqué motu azolandele makambo te tosala boye na place boye tozongisa boye na place boye tokende boye na place boye tokende boye tozongisa boye tobeta porte boye baobeta porte wana baofongola po nga nayebi keno eza na mwana moko babeta mpenza na cache mpenza mairie de tour mpenza cache pas kwa rouge pe ya kuna ya Kinshasa akokende kuna pe bakosala pe démarche bango nyonso ensemble ba aider pe mwana zongi mais quand on manque ya volonté on a neve na sala 3 jours na Charles de Gaulle na Roissy 3 jours abima 6 mois na prison to signer papier que non na signer na que non e ya bouteille ya moi na responsabilité na ye neve na ngati lelo azwa mukanda zana mukanda te seri wana mais azwa mukanda ki lelo fana na France neto ba voisin na France ana bana mibali ok oh gloire à Dieu biloko nyonso tozoloba oyo na kozongela émission na noter et puis tokoluka ba solution sima de kadenge za na partie ya Kinshasa pe ake na Croix Rouge expliquer bata Croix Rouge bakoko taper na contact na bata sima de awa parce que sima des associations munene eza association munene bayebi balwa bavoka baza na kati na bavoka basala vraiment ke no aza na cabinet na ya sala kame eza na moment moko akende na kati association wana sali pe ba expliquer pe so pe mutabwati munda baby to yebi ka neni basalaka ba edaka pe bato ebele eza pe des marches mosusu bakosala parti akuna na Kinshasa na Croix Rouge basangani baoyede mwana ezaka basolution nyonso ozwa parce que France azongisaka mutu boye te ndenge mwana naza kuna soki mpe nzambe asungi biso nde totie loboko mpo balobaka liboko moko esokola elongi te biso nde tosangani ensemble ezala pe te kotosangana ensemble toko tobengaka na batelefone tooloba me na nsima nango tosali eloko te ozalema bien ke nzambe atouche biso tokende ngo ntina suka ok mama Solange mwasa
obenga ngai, ok? Benga nga ma belle. Soko bengi ngai, bongo toko solo lango.